Bonjour, na bande konyoso o bozolanda video comme na nga shengo ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo, émission basée sur changement de mentalité ezala na vie na biso surtout na vie na biso ba congolais parce que to bengi yango émission totonga Congo. Lelo to solola affaire motema mabe ba conséquences o ya katango za motema mabe, OK? Kozala motema mabe futaka yaya. Kozala motema mabe efutaka. Bato bele ba comprendre kango tema efutaka. Balobi musala nyonso na mokili efutaka. Soko zandumba ofuta mambongo, okofuta ma malade, okofuta mozui zemi moko kana kite, ozui zemi oa déjà na souffrance, ozui lisusu zemi parfois zemi wana toloba parfois te, ozui zemi ya papa inconnu parce que ozobima na bato bele. So oza muyibi, lifuta muyibi ezaka nini? Bako kanga yo, babeti yo, batumbi yo, bakangi yo, humilié yo, au koti prison, au baby si ba record na yo. So oza songi, osali songi. Un jour, bato osala songi pa na bango ba comprendre que ozaka songi okomi exposé. Donc musala nyo soto sala na mokili oya se ya nzambe, eza na lifuta nango. Kozala motema mabe pe eza na lifuta nango. Tokota nano na pesa na mateya na bato baza na motema mabe avant na pesa ba conséquences. Ndeko na ngai oza motema mabe même koleka kaye. Donc, il y a eu niveau motema mabe et lekinde loke même ba inconnu batu oyo yebite okola na bango te oyebi makambu na bango te. Donc ozalaka motema mabe na nyonso. Mutapesi annonce na zuizemi motema ne vimbi azuzemi pona nini. Mutasala annonce azu diplôme, Ah ozwane pe musala te. Mutache engagement na ye. Kanga lopango ki fiançailles na ye. Mobala mpe ane kitoko te. Mobala mpe azane kitoko te. Si mobala mpe amukuse. Mwasa mpe amatama minene. Bana bango mpe simbi couple mpe simbi na ngote. Oh! Mais je ne comprends pas. Esimba te eza mobali na yote, eza fiancé na yote, eza libala na yote, yo muto ningaki bango te, yo muto sa otanga kite ozwa diplôme, muninga azui diplôme. Yaya na mondo ya lelo bato balingi kotanga te. Muninga akoti classe, a souffrir, a sali ba interro, ba examen et tout lelo azui diplôme. Donc, azane esengo ke na accomplir quelque chose na vie na ngai. Oh, merci Seigneur. Finalement, na 6 classe, ache diplôme na ye, ache vidéo na ye ndenga 6 classe, ndenga et tout. Yo vandi ozoka motema mabe. Na ndenge nini, yo muto tanga kite, yo muto souffrir te. Ache ango kolakisa ke j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Na sali loko moko na vie na ngai. Mama na nga teka makala, asali effort na koteka makala na tangisi nga lelo na zui diplôme. Yo vandi osiliki esali yo pasi d'ailleurs kutu azane kutu musala te. Telle mentalité na biso ba congolais nde tozala. Mutalakisi mwasi na alakisi mobali na ye mobali on kitoko te. Mwasi on pe ane kitoko te. Couple on pe simbi na ngote. Muninga zaki célibataire. Lelo lo ngona lia ba célibataire a komi na lia ba fiancé. Olio sepela pona muninga no muninga na ngazi mwasi o motema na sepeli ane pe kitoko te. Mwasi ngo ba pesi yo. Mobali ngo ba pesi yo. Azape mulai te. Couple ngo esimbi te. Yo oza nani? Oza muto machaka ba couple batu koma. Muninga te mwa maquillage na bimi kitoko. Esimbi na ngota yebi pe ko cha maquillage te. Ayebi pe ko lata te. Akanisaka nini yango? Amila kisaka pona achaka ba photo bele ndenge wana. Eza nini yango? Eza page na yote. Eza vie na yote. Eza elongi na yote. Bato ba intonaka ngeza bato bazalaka. Mukolo nini ocha suki naturel. Kaka ba perruque. Esuyo wapi? Nzembo mama mbili ya belle.
Ezo salo pasi pourquoi? Yo soko lingaka kolata perike te. Tika bato balata la perike, balata perike. Yo soko ochaka maquillage te pour whatever raison na yo. Tika biso bato topakolaka maquillage, topakola maquillage. Yo soki olinga ko bongisa te na ote, olinga ko prendre soin na yo te, bando bala okoma bizarre la. So moni baninga no ba bala, baninga no bazana bane bele, bazo bongisa banzoto na bango bazo bima kitoko, ezo sala motema pasi. Nani apekisi yo somba crayon, nani apekisi yo osomba make-up, nani apekisi yo même obongisa ka suki na yo olataka bien, mutu te, eza choix na yo. Ndenge moko pe mutu oyo azo bongisa nzoto na ye azo bima kitoko, eza choix na ye. Yo lingi ko pakola maquillage te. Peut-être oyebi ko pakola maquillage te. YouTube ezali kota kuna yekola ta maquillage simple. Olingi ko yekola te, olingi ko tanga te, olingi ko bota te, olingi ko sala effort na vie na yo te, mais soko moni baninga mususu ba sala effort na ba vie na bango, baza ko avancer et bandi ko sala o motema pasi. Lokola yo sisa classe ozwaka musala te, soki oyoki muninga sisi classe azu musala et komi ko sala pasi na motema. Je ne comprends pas ça. Mutu na mutu abotami na étoile na ye. Mutu na mutu aza na temps na ye. Batu mususu akozala wana Abakuk nenga lobaka eumela ata eumeli akozela kaka. Obeza na batu mususu akobima lelo. Nde tosala ba vidéo sur YouTube. Abimi lelo pafulami. Mais yo kokolo bateke sia afulami. Yo mutaoto bimaka siko afulama. Non. Eza étoile na ye, mutu na mutu aza na étoile na ye. Mutu musu akosala 5 ans, mutu musu akosala 7 ans. Après batu baye ko comprendre, baye ko découvrir ye, baye ko comprendre aza nani. Et parfois, nzamba azo tailler yo, azo préparer yo, potango ako élever yo, ayebi ke mwana nanga oyo akozala humble. Mwana nanga oyo akozala ouverte. Mwana nanga oyo akozala open na mutu nyonso. Abando pona te nani na lobisa, nani na lobisa ete. Et mentalité na biso ba congolais ezalaka nini soki muta yebani te to ana tina na ete soki to moni ena star moko boye to moni ena mutu moko boye boy skizenga wana eza neve na nga alelaka pamba pamba donc il faut na si sa vidéo na nga donc kozalaka omoni motema mabe wana oza nango ebando futa yo moi banzela no fungwama eza te batu nyonso so ba remarquer que ozala motema mabe bando peso ba news na bango te. Omona makambo malamu ezosala mabako invité yo te pozaka motema mabe. Ozalaka motema mabe ke famille na yo même balinga kolobelo makambo malamu ekomelaka bango te poza motema mabe. Ozomona motema mabe no ndenge ozofuto ekoboma ba relation na yo, batu bando banga yo, batu bando lobelo makambo te, pozalaka négative, ozalaka toujours motema mabe. Olingi omona muninga sekate, olingi omona muninga bongisa nzoto nete, olingi omona muninga kumisa mobali na ete mwasi na ete, olingi omona baninga ba sekate. Yo linga omona batu ba na esengote, olinga ka omona batu baza misérable, baza na bakanda, baza na koyina, baza binemi esala ko bien. Oza na besoin ya nzambe. Po motema mabe no kofuta yo. Donc ba projet zo sala moyen réussir comme il faut exact pour ça motema mabe. Bana na yo moyen ba pambwa mana ndenge oyo esengeli ba pambwa ba fulama ekozala te poza motema mabe na bana batu mususu. Bana na yo moyen ba bale exact po yo zalaka kaka jalouse na mabala bana batu mususu. Yo pesaka baninga ba conseil ya mabe poza misérable na mariage na yo. Donc lokolo za misérable na mariage na yo, il faut bando pesaka batu ba conseil. Nga kutu na nga mobala ko loba na nga ndenge manate. Nga mobala ko saka na nga te nzoka ndo lokuta na ndaku no so batu ba ko kuta réellement réalité ya vie na yo. Bakoloba na yo kay conseil nete pona nini. Donc tellement za misérable na mariage na yo, musala no ko pesaka batu ba conseil ya mabe. Tika mobali wana. Ngakutu lokuta motema mabe lokolo moni muninga mobali na traitaka bien malgré bazana ba incompréhension lokolo zana molimo motema mabe olingi ka kobebisa libala na ye ekofuta yo nini parce que ato bebisi libala na ye ato kosi atika libala na yo vanda na oya yo misérable eko changer misérabilité ya mariage na yo te okozala kaka misérable pour musala na oko détruire ba mariage baninga moyen mariage ne changer moyen vie na yo changer moyo fungwama eloko nyonso kosala omona ke baninga bazo sala ngo ezokende
baninga bazo sala ngo bazo se retrouver mais yo au lieu se retrouver o bando mona ka ba difficulté moko bando yela yo kaka ezo freiner yo poza motema mabe kozala motema mabe e freina ka via mutu kozala motema mabe e bebisa kelongi ya mutu kozala motema mabe e bebisa ka relation ya mutu kozala motema mabe et aveugle ka mutu même eloko malamu eza liboso ni moya mona eza tellement azali aveugle na liputa na bande ekangi misu na ye ya motema mabe ate eloko malamu bazosala mpo na ye moko akoluka kaka bebisa yango sans le savoir ke eza mpo na bonheur na nga moko kombo na nga Rachel Ngoy ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo tokutana à la prochaine bye bye.